Shabana ye proteja kangalo kola le chombe na couveuse. Okomi singalo kola rescapa naufrage titanique. Kolina na ya diama. Gisele umba. Nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumia suaye teo. Paske nzoto na ye pete pete lokola malemba. Kolina na ya diama. Gisele umba. Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele umba. Diama noir. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de tout le bana Ernini, Bokota la Diamant Noir TV et Edino Image Panza Sangwa Congo, wana toza ana kati ya matanga ya papa na biso lutumba. Boroka mwa borotuna. Mais matanga ngo eza toujours oui. Lelo ezaki mukolo ya messe ya action de grâce oyo papa na biso atika ki biso papa lutumba simaro ndomanwenu oyo peuple nyonso to ayebi. Pourquoi tokutani eza pona rosenga merci kopesa merci na bato nyonso o bazalaki na matanga na o bazalaki na bana na ye na musika to na pembeni ndenge zalaka lelo ba kopesa bino merci famille mobimba ya Lutumba Simaro boza toujours branché na Diamant Noir TV pe na Panza Sangwa Congo et dino image nde bokozo ba image oyo à tout à l'heure bolanda biso bo bougete. Ba peuple congolais nde tolobaki toza epa ya mama na biso mama ya bana ebele lelo tokuta na ye moko po alobaka te depuis papa kendaki nanu alobi te mais lelo toli tolobisa ye muke to tuna toyebi kaza na pasi mais arosa l'effort pour na bino balandi o bolandaka biso o nyonso boyaki na matanga bolelaki na pa bolelaki na biso elongo nde akoloba po na bino. Bonsoir mama. Bonsoir mama lelo bato baye banda papa kufaki oloba na nteto yebi koza na makasi te mais lelo quand même na bato nyonso balandaki yo tango matanga oyo esalaki réaction no eza nini po na bato oyo batalaki matanga en tout cas po na mokolo ya lelo yasi nzambe asali grâce na reprendre moi moke yango wana nangi napesa bino kaka naza na mingi ya koloba te eloko ya motuya nangi naloba bino kaka yango oyo nazo remercier bino na assistance na bino na ndenge bosungaki biso na kati ya matanga vraiment esalaki biso malamu na yango naza na mingi te kaka merci na ngai nde yango oyo natombeli bino vraiment merci beaucoup nde moluma papa pa ekei mpe apema na boboto biso mpe totikali nzoto makasi apesa biso makasi aza toujours na motema na biso tokoki kobosana ye ata mokolo moko te nzambe kaka pa yakei apesa ye makasi wana vraiment abosana mpe biso te kuna pa yazali soki mpenza tozalaka soki nzambe mpenza tokomaka kuna esika na ye kaka nzambe atia esika moko ya malamu mpo azalaki papa moko boboto tata moko alingi korassemble bato tata ya libota papa ya famille vraiment mpona lelo naza na mingi ya koloba te kaka nde nasengi bino merci na bino oyo boyaki koasiste biso na matanga vraiment merci beaucoup nzambe azwa lokumu likambo kaka moko tokotuna po totika yo likambo esengo nini mama otikali nango oyo soki okanisi papa oseki malgré toza na mawa likambo kaka moko oyo papa to mosusu abandaka kosala ntango azalaki biso toyebi te mais soki okanisi yango oseki mbamo epesi mpe biso bana esengo toseka elongo na yo. En tout cas makambo eza mwa eza ebele kutu mwa na exprime yango eza te oyo ngai esengo nde lelo oyo bientôt la tokóma na mois d'août nyonso ya le 4 azali kosalela ngai anniversaire na ngai même soki naza awa fayebisaka Hélène date na ekomi pembeni fo nakita na kini vraiment akosalela nga mpenza manifestation ya monene mpona kosepelisa ngai vraiment aza kobosana yango te le 4 août wana donc ntango nakóma le 4 août wana mpona ngai ezali souvenir monene fo nakita na kini ntango fete date na ngai ya naissance na ngai mpo ye aza kobosana yango te na ntango wana aza kobosana ngai te vraiment yango wana nzambe apesaka makasi tokóma na date yango wana.
vraiment toyebi ke makasi ekozala mama na biso en tout cas azali mpena na force koloba te boyebi ke eza pasi me tokoki quand même kolobise moke bino nyonso bozolanda boyoki maloba ya mama eloko esengo ezali les 4 donc les 4 etikali dans quelques jours mpo toya kofete anniversaire mais eza na kinshasa biso tokozala te tokozala no na mosika mama maloba suka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na tombé bien merci. Donc vous souhaitez un bon anniversaire. Na rozana bino donc na kati ya motema vraiment. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Merci maman. Tout na maloba moko pour ba mama bo fandi pembeni ya mama. Tolingi toyeba quand même tant boye na matanga oyo ezalaki ndenge nini koyeba na papa Lutumba lelo kaka to boyeba ki depuis quand. Bonsoir maman journaliste. Na sepela motuna otuningai. Motuna otuninga d'abord nazali mwasi ya papa Ntesa d'Alliance. Donc la veuve Ntesa d'Alliance. Bina na respect donc voilà. Oui, voilà donc toyebani na potote soki na ndenge ni ete mais banda Kinshasa toyebana mobali na ngai babeta na vie Simaro na bana oke ti na ndenga tika mokili. Vie Simaro pelelo atiki mokili mais biso pe to tika kite to landa ki ngai na longwa ki na kendeki tiki Kinshasa kokunda Vie Simaro na zongi pe awa na mboko yo lelo pona 40 jours na ye donc likamoko tonto tuna to mona lelo ba musicien ya lelo ba basi na bon ba yoka na kuti ba fanda esika moko te matata za rebele mais lo nini bo salaka bolingo to kutinde bo fandi bozo li esika moko bozo banga te boza pena bolingo na secret zani ezani lokwa biso basi ya kala nde babenga biso to basi ya kala tozaki na boyoka na biso lokola mama azali wana yaka presidente to ti le pesa ka presidente na biso tozaki na boyoka ni tokokutana na ba réunion banini ba makambo nyonso to lelo pe basi ya sika baluka pe bayokana ndenge biso toyokana ka kala biso songi ezalaki te pe ezalaka te lelo ngai na vandi pembe na mama na bangi kolia na ye to na bangi eloko nini non voilà eza ndenge wana basi ya sika pe baluka balanda ndenge biso tozalaki pe na mabala na bango bazala pe na patience makasi ndenge biso tozalaki tozana répondre avant question ne ya po to lito tuna question na penda to bi bona po biso to ebite kuso to koma ndenge lelo ba mama ba komiti papa akufi na maboko na ye eza passe na moko lelo pena po mona to sa ata 2 ans pamba 2 donc matata ezo panzana mais secret na bino ezaka nini po lelo bo vandi ti ba papa ba kufi na maboko na bino bolingo kaka te bolingo ya famille bolingo ya mibele na biso ndenge balinganaki na ndenge biso tolingani na bana pe ndenge bayokana quoi donc dans le sens là je ne sais pas si je peux répondre. Oui, répondre bien mais to moni ka yo bombi likambu te pona lelo to boko tia bino matata mingi to suki ka wana bandeko boyoka bolingo to tika mambo panzana to kanga mitema ezalaka toujours na basi ya ba musicien biso to yaki na mitema minene boto fala mibala biso ti liwa bango pe baluka bazala lokola biso ba mama na bango baluka kate ngai boponga na matière pour le pire voilà ngai bote baluka ka basanga na ndenge biso to yako sangana na mama lelo nga nazana mama na uti Bruxelles na ye awa pona enfin na vai na mama quoi te mama bolingo ngo ezaki kote nini ya makasi ka bovandi bobi bolingo to bolingo ngo ezaka na motema po biso ezo simba te ka na motema penza kati ya motema nde to vandi na mibali na biso nde to vandi ko wana foko luka koyeba oye alingaka na oye alingaka te soki penza olandi mibeko wana nyonso wana bokovanda na bino tranquille problème même ezalaka nango et vous allez penza comme penza tel tekeye okuna boye non soki mabe ezali to vandaka to sololi yango soki pe osenga pardon ezalaka osenga pe pardon yango baloba le pardon et eloko eliberaka donc na mabala na biso vraiment tozalaki toyebanaki mabe na malamu toyei koyebana soki mabe ezali fo koteya pe toteya na pe elobi ke nzela oyo ozosala boye eza bien te oyo kuna olingi olanda yango te donc totala le droit chemin donc tozalaki mpenza bomoko tozali bomoko topesa na baconseil soki mabe ezali na couple wana fo koteya
ngalo kuna zaki mama présidente na bango soki mbebe zali soki na yokika moli kamboke intel bonda boye na ko benga ye na ndako na ngai na vandisi ye to sali dialogue na ye to sololi so mabepe zali na dongi na condamné so pe malamu yali na ko pesa ka félicitations donc vraiment to zalaki na bomoko akina bomoko matongi wana yalaki te donc to zalaki bien là donc c'est ça. Merci. Azaka maman présence na biso. Mariette comme ba veuve. Masaka maman présence na biso. Ya nini association ezani? Ya bana. Ah bana OK. Bana OK. Bana OK koto maman siko. Ko ya ba maman siko. Je continue toujours totuna maman na biso bonsoir. Bonsoir. Yo uti wapi ozanani oyebaki papa Lutumba mwana papa Lutumba ndeko papa Lutumba tona. Bon, ngana zakana tenaka na Genève mais naza niesa mama Hélène donc naza parmi ba niesa mikolo bana ya mikolo na famille. Papa Lutumba zaki papa Leki mobala mama Leki. Azaki ndenge nini papa tanga zaki na bombo azaki muta matata nde tomona ba musicien nyoso to papa zaki malamu lokwa ba. Bon. Ye soki tokito lo ngai na loba. Natiko zwa mabete. Kufi lelo yango bonde mama Leki ayebi. Naza mutu na koyi koloba mabese parce que nazo mabete. C'est-à-dire façon ya vivre. Comportement na ye envers son famille ba mama na biso. Na biso bana azali papa moko ya ba papa exemplaire omoni papa na biso lera kufi azali moko ya ba papa donc azali moko ya ba papa oyo nazalaki soki nayoki bazo nazana bango nazali vraiment à l'aise nazomona ke papa mususu azali pembeni et puis ba conseil na ye na biso batozaki ba bana ya mikolo et ezako memba biso na nzela te mama Leki azali wana ayebi mama Leki sawa nazoba mama Leki aza témoin ye moko mama Leki ayebi oyo ngai na motema na olinga papa toza mingi biso bana ya mikolo papa azali parmi oyo papa wazopesa so ba conseil bazotia biso na nzela donc babara so muta kufi mabe tozipika kaya po papa lelo atikile biso mais na famille en tout cas ba cousine ba ya âge na biso ngana zolo ba ya âge na biso bimikolo bakoloba ndenge moko na ngai aza parmi bapapa na biso bazalaki kolinga mbanda na bango mingi me bababa na biso baza kolinga seme na bango mingi mpo azalaki vi na ye ezalaki neti babizise nde toyebi te me ndenge papa nyonso azalaka biso papa na biso ndenge wana merci bopesi biso bakombo te toyoki kaka babi obi mobali azalaki nani nzembo wana ngai nazali mama Ntesa mwana na ngai Christelle Lova mama Tesa donc mobali nezalaki nzembo mo ayembi me diamanoko ayebi yango pene bino na ngai na respect nayebi yango très bien nga kona ngai Blanche donc toza na Blanche ndeni bonsoir mama bonsoir journaliste mama tomoni okangi elongi toyebi te eza mpona susi ya matanga to mpo ozalaka bongo kanda ozobangisanga me diamanoko abangaka te toli totuna mama relation na papa Lutumba ezalaki ndenge ozalaki nani papa nakangi elongi te nazalaka ndenge wana nga naza mwana Saint Jean Lingwala Lutumba aza mwana Saint Jean na quartier na ngai navandi na Kabalu ye avandi na Isange tozali bana quartier nayebi Lutumba bien papa moko ya malamu oyo nayebi te na mokili moto ya ndenge wana na kati ya libota akoki koya lisusu azalaki papa moko ya malamu mpenza ya ndakisa bino bozalaki na mama boza bakamarade mama azali camarade aza camarade na ngai te aza leki na ngai azali tozali bana po leki me bovandi na ye lelo bozali boyebi papa Lutumba yango totuni boyokanaka malamu c'est une façon kotuna na mama boyokanaka malamu na sens wana toyokanaka très bien soki toyokanaka te mbele tovandi ndenge tovandi boye te toyokanaka malamu mpenza tosala songisongi mama yoka te mama azalaka ndeni comportement mama ezalaka ndeni ele naza mwasi malamu ozomona alanda bizaleli ya papa alanda bizaleli soko opamba te alingaka kovanda ti akunda Lutumba te alingaka kokunda Lutumba te ye vi ya bamusicien
eza ndenge nini mais mama oyo akanga motema ti akundi mobali na ye. En tout cas, wana pe ngape na profiter na pisa mama félicitations. Pour ngape na osambe ya nzambe na kuma kwa yo mutema ana na zwango. Bon diamant no kazala ngote mais to yo tuna mama secret poto zwango peka. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Mais boye bisa biso to kuti bino na matanga ya papa Lutumba elekaki déjà les actions de grâce to bandi kotoyo. Relation no papa ezaki na papa Lutumba. Donc papa Lutumba azala kwa beau frère nanga. Pesa kombo na bat ba Holanda yo na diamant. Il y a Théo Maïla. Ya Théo. Bon, au moins moi ça fandi wana. Maman Kelani. Azala kwa grande sœur nanga. Parce que papa na bango aki directeur na biso na Saint-Georges. Ngai na Kitambo. Ngana mwana bandal menetanga na Kitambo. L'air moko na ya retard. Balingo longola papa na bango adopté nga alobi soko lingi ole parce que to ça dégon. Oye na tongo ozongi na midi na poko ye. Abi olozonga ka bandal yaga ko lia kananda de temps en temps. Place dans mon ayana ironie de sort batanga na grande sœur onga na landi. Voisine aïe. L'air vieux Simaro balaye yaki monitrice dans l'école, yaki institutrice. Famille se boyaki. Ma grande sœur n'a pas balinga qui est passé à bala musicien. Mais l'air a balayé, tout le monde que c'est un homme du cœur. Alors pour na Simaro na kolo bake, na mona mission fidèle au Simaro te. Simaro avait na Franco banda 61. Qui Franco Koufaki. Ba défection nous seulement na OK Jazz. Franco tuna kaka. Bongo Simaro, Simaro Zali. Donc ça veut dire pour la Franco, bah mission beaucoup qu'il n'a le temps que Simaro Zali, ok Jazz Zali. Vieux Simaro a déjà possibilité nionso. Il y a comme ça l'orchestre, il y a comme un musicien. Abandonné dans l'orchestre mi, au vieux Paul Kabaïda Salaki, au Basala Nzeboa, qu'on a li felo, Bisengo et Zalagate. Bavier donc Nzembona et Kanga Congo pendant une année. Franco Tomboka a suspendu Simaroka une semaine. Bon, le coup va suspendre Simaro. Simaro le Guadaye. Après suspension, Franco est répétition. Et Simaro est répétition. Ça veut dire que pour Simaro, Nagoloba, il était sincère, fidèle et loyal. Donc pour Nanga, bravo l'artiste. Donc quand tu dis que papa il s'appelle ça combo, eux ça fait relation na papa. Merci na motuna na yo. Je me présente na yebani mingi na combo ya Biklak. Na koli na matete. Papa Lutumba amitié ya makasi. Naza raison mibale oyo ngala eto kangana. Amitié d'abord, et puis moi lien à famille ezali. Papa nanga ya leki na matete cousin ya papa nanga. En même temps zali cousin ya papa Mbaki. Oh ya bota papa Lusimaro. Yende mutako boyebisa ngabi oh be yo na mono komemaka ba star ya minene na ya bazaiko bani na matete mais Lutumba za ndeko na yo. Menga na ko banga. On a leo ba ah Lutumba nenga batu balobaka. Ah, n'importe quoi. Mais maman, mon na se présenta quand papa Lutumba. Na yebisenga bi papa Simaro wana na poto na kisasa lisuute. Na to komi na poto Franco Akufi a eu responsabilité ya OK Jazz. Na décidé nga mbalo il faut na se présenter ndenge papa leki na ngaza ko senganga. Na ke hotel ba on hôtel ba iko vanda na se présenter ngabi papa Simaro bonjour. Ngabi en tout cas le faut na se présenter. Abi loba na woyoka yo. Mais nazo banga po basi ba yebisa ngaza mabe boye na boye. Ngabi papa Simaro ngana zali mwana ya ndeko ya papa Makengo Dominique na matete. Atali ngabi papa mapasa ngabi oui. Oh mais wana za papa leki na ngai. Ngabi azape papa leki na ngai. Donc papa nanga na papa ya Lutumba ba cousin par alliance. Banda wana Simaro na se présenta à Kangamana. Donc bango nyonso na Belgique ba yebi soko Simaro aza na Belgique
fufu na ye kutu fufu loko alinga fufu akobenga nga nakoloba vérité akobenga nga alobi leki oza ngabi naza na mosala soko sisi mosala akoteya koloba ti yaka kaka ngabi yaya likamu nini problème o nini abi yaka kaka na kosisa mosala nake mpo aza kovanda okuta bango bavandi bamisi ebele me moto ayolamba fufu aza te abi leki so nabengaki yo nzala esalinga biloko akolia eza na frigo ebele wala mama Kelani aza na Kisasa abileki lambelanga fufu na otya mai na lambi abengi makoso abengi Joski aza ndeko na ye abi oyo aza leki na ngai banda wana donc relation na bino ezalaki bien na papa Lutumba merci pour na lelo merci. Totuna tuso olambaki totuna papa edino zwawa fona kufanda suku simba na zoni ok biso toye kotuna déjà tomoni misu toyebangisaka me na banga te diamano abanga te toli totuna totunaki bayebisa biso na matoi nde papa Lutumba banda kobeta bino mpe na beta bino mingi mpo pesa kombo na bato baolanda yo mpe toyoka pourkui papa banda kobeta ozali mobulu mingi bon kombo na nga mayebi bien biso tobengaka balopango na biso tokobenga ngo na balimero 226 oyo avandi mama na nga mama Kelani donc nakokosa te likambo oyo nakosi ye mbala moko obalela miso telinga na lokuta na nga mpo ayebi ngai bien papa akufi aza papa na nga aza noko na nga aza nyonso mpo na biso bana kote wana ya mushi ezalaki douleur mais eza nzela na biso nyonso yake kopema biso bato tikali na problème okibi question na biso anabeta bino poani en tout cas bana mabe ya balabala oyo kaka penza nako bashege ya ndako me bavandaka libanda bayokaka mutu te babangaka mutu te soki nakosi mama yeyo impoli ya kosaka na numero 1 oyoki yango donc soki mokolo ya mpe bilene ye bokeboleli mwana moke na zo na lingwala soki motema ne kiti atindi ebokende obimisa bango. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Rachid. Bonsoir maman. Vraiment wana toyeto wana matanga papa maloba nini bokoya koyebisa bato oyo lelo balandi bino po ezali journée action de grâce à papa maloba moko na bapeple nyonso bayaki na matanga eza juste façon na biso ya koremercier bango parce que babandaki na biso ebandeli basukisi na biso oyo akosala ezalaki te à part kosenga bango merci et vraiment parce que na moment wana mingi bazalaka na baoccupation batikaki mpo koya kozala na biso mpo na nini ntango tozwi likanisi ya kosala messe tosanga na lisusu mpona kokabula mwa ver mpo kaka na koremercier bango lisusu. Mais na Kinshasa elekai ndeni ntango bokendaki? Très bien, très bien. wana question moko ya secret otuna okokima nanu te. Rachidi bato bayaki na matanga lelo oyo baza awa toza bajournaliste mibale diamano bibish kapika na opesa maloba mais totuna Rachidi bato bayaki na matanga maloba noni yokoyebisa? En tout cas, merci vraiment à Mingi, to banda qui depuis le 30 mars, tu te commissaire lelo. En tout cas, vraiment le 27, to sing vraiment merci. Ngai na kata famille na mwana, do moni Sylvia moninga,
banda bomwana bayebi mais na représenter pe lingwala bomoko donc eza mutualité na biso en tout cas likambo ya papa oyo et déclencher makambo ebele ti esali na mutualité lingwala bomoko baebele bayete parce que bamatanga eza ebele yango na représenter bango en tout cas vraiment tolobi merci na bino pe ba journaliste bobandaki na biso bozaki na Madeleine tozo reconnaître bilonge ba journaliste bozaki na Madeleine papa Edino batunyo central to sengi vraiment merci vraiment ya mingi quoi. Maman Sylvie totuna tozo ya pa na yo chérie. Maman Sylvie toi na secret moko o balobi yo muto yebi yango wana batumbatina na tuna babi mwana ya papa Lutumba wa ba secret za yo secret ozani ba to kati de ya caméra to ça isongi secret nebi de ko ba ni secret nini secret za ka secret papa secret za ka na tikala ka mwana mwasi moko atikala pembe na papa c'est ba na ba voyage avant na tikala na ye na zo ke belé déjà par maman et na zora place na ngai avant maman monta moni ki na komi na place OK na ko sala quelque chose en dak na sala ala pena le monsieur do na donc papa na ngai soka bimi ya monsieur va le bengaka si vient za pour ce lobo donc du coup ozana na disposition na ye secret za ikawana donc c'est quand to bomba ora likambo de merci ça a plaisir to kuta susu donc famille ka yango yo donc toza lelo lo baté merci. Bonsoir Vima. Bonsoir maman. Vraiment Badou. Badou de la maloba na yo. Po tozana bibishika pika to tuna yo. Yo ebe papa Lutumba malamu. Po bino bozaki ko bana papa Lutumba. Lelo okoyisa biso makambu ya mabenga banda bongo makambu mabe papa Lutumba ndosa na OK jazz. En tout cas, na ebité soki o bakotaki avanga na OK jazz ba monaki mabe na ye. Menga tant na koti OK jazz na monaki mabe nete parce que apesaki nga facilité na yebana atikelaki ngai guitare na beta ya pe makina ye abileki sala nga na sali mingi lupo na nga na monaki mabe te mais moto nzambe asali azangaka mabe te azalaki na mabe na ye mais peut-être bolamu elekaki mingi du ezipi mabe. Tobi avant natikela ndeko na micro to baka nzembo moko oyo betaki o biso to yebi peno robete eza neti nzembo ni nzembo liboso oyo atikela nga ezaki masse na nini nzembo moko to betaka faute ya komeresa aussi wana na balinga ngo natikeli okango bon papa makosonga botuna ngeza boye souvenir au penza on a vu que ba souvenir eza ebele posali bambula ebele na bana OK souvenir oyo eza oyo so ovando zo mona ka netele ka kilobi ya malamu betaka na orchestre nazalaka patron te mais souvenir oyo nazala ngo tango to longwe no ke jazz to sali bana OK oyo ngape makoso na komaka na kati ya 4 personnes nazalaka patron du Viesi Maro Ndombe, Joski, Makoso. D'où na komaki pe patron. D'où souvenir à makasi na vie na nga na musique. Oh na bandai ko sala tina koma ino reza na komaka patron te. Nego koma patron. Révélation. D'où voilà, d'où na komaka patron na bana OK na komaki ko futa pe ba musicien. Ndenge bazaye ko futa nga. D'où ngam nazaki chargé il y a finance. Nous avons merci beaucoup de rejoindre, c'est pour bientôt émission Mobimba na papa biso makoso parce que ba o chiko bimi c'est ça ma révélation. Wow. Merci beaucoup. Gisele Umba, Gisele Umba, Napoli nana ya diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama